savez, il y a 3 sortes de pasteurs. Il y a un pasteur ou amitié pasteur. Parce que aïe écoutant la Bible, baïbelaki mokambi moko boye a changé milieu à s'autoproclamer pasteur. Il y a des pasteurs au bâti écouté parce qu'à tangi théologie, parce qu'à respect. Par circonstance. Par circonstance, bâti pasteur. Mais il y a des pasteurs au Nzambende Atindi, Nenge Alobaki na Jérémie. Avant au côté na libouement na yo na yebaki pour dire na zoaki yo na côté libouement na yo. Vous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Si vous avez besoin d'informations sur artistes nyonso, y a pasteur, y a prophète, y a tout Nzambe nyonso tout référence ko kende sika musute zaka kana tolo na TV. Mona mukolo sheno Yeswe ketu kwa kumvimbe Yeswe olobi veneza moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso ayepa na yo nkolo na chetolo nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo Nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso Nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiande na bonde de toi qui vienne pour le siècle des siècles nous disons amen. En tout cas Nzamba pambola chaîne tolo na se ekendeli boso e pambola ma e suka na nzela te hein po babandaka na tolo na se babeta côté mususu mais tolo na se c'est comme muibi c'est comme ndumba mais moto tolo na se ba se kaka été pour réponse na ye oyebite. Très chers abonnés, notre chaîne Nabisoto Nasi TV, il y a notre évangéliste maman Anna Kalambay, moi aussi pasteur Carlos Kalambay, Nzambalo la monnaie na Pambola Bino, partout dans le monde Natiska Bozali. La bosalité évangéliste maman Aimé Mayala Nzamba Pambola yo, le pasteur Christo Katalay ainsi que maman Sabaro Timini. Nzambe Rema Nzamba Pambola yo. Je crois les lots tous appelés la commune précisément à Kitambo. Tu es un homme de Dieu oyo na bien que l'homme à terrain. Yaza mutaba terrain, mutaba balabala pour na kusala oyzali musala batu Nzambe et toza en quatre église na ye. Je crois c'est la toute première fois où les dans notre émission mais vous en allez bosoter ils appellent bala soukate tozoyer moi et belé na si longi oyo batu belé ba mona kai na chaîne moko ya munene ils en place la chaîne RTP à papa je suis évangéliste qui aime Kibila Jean Oscar Resika Zali papa Nzamba Pambola yo et l'autre Zali na l'homme de Dieu je crois au toye baye et puis on peut se combo et puis ministère na ye en collaboration avec mon caméraman Azo Fumula vous allez caméra et total notre invité merci beaucoup je crois tout bon déjà notre invité Papa le monde entier et longueur on a aussi nous sur les bandes de la porte baye bien très bien baye bien shalom papa Oui shalom papa boni Nzamba zo sunga tout va bien boni santé tout va bien vraiment toyo kutayo na kati ya musala veiller okeye mission songo ya mbibatu et moi je croyais qu'il me soit des fois on va payer non en cocaté Bible le bi Esaïe 40, 29 à 31, Nzamba pesaka makasi na ba oyo balembaka. Do musala oyo apesi ngai, ye moko azopesa ngai makasi pour na réussir na mission oyo apesi ngai. Il y a des hommes de Dieu qui se posent des questions, na travaillaka ndenge nini, na lalaka nini, na liaka ndenge nini. Bon, je crois qu'il y aura le temps où Nzamba obongisa pour na meka pe kozwa mwa repos. Mais pour le moment, vraiment tous au travail. OK, merci beaucoup. Je crois avant tout banda notre entretien, notre préféré, tous en a besoin de prière et ressouma biso vraiment. Merci Seigneur Jésus. Merci tendre Père. Nzambo sale biso ngolu ya ko se retrouver liboso na mabota nyos. Bandimi ko yamba biso na zana internet. Kolo à travers molimo santu na yo, tolo bakuite pa na yo pour la délivrance, édification, conversion libota na yo. Bon, continuer sur Molili et quoi il s'en va. Nous sommes allés contre la volonté de la placité. La combonne sous Massia tout bon délit. Amen. OK. Amen, amen, amen. Partout, on a dit que tout le monde sait, partout, il y a Vietnam, tout le monde sait,
ezali na France, tout le lancé, ils en Australie, ils en États-Unis, au Canada, ils en Allemagne, au Portugal, ils ont partout vraiment dans tous les 5 continents. Il y a monde, ils même dans le téléphone partout, dans l'Arabiso, ils ont associé à Nabiso Nyonso, ils ont associé à Nabiso Nakati, il y a chaîne Nabiso tout le lancé, ils ont vraiment à mon abino vraiment ébélé. Ok, merci beaucoup l'homme des yeux. Je crois que la Liboso, mon figure, ils ont souvent dans mon ango déjà, ils ont le Liboso, ils ont quand même combo na yo et puis ministère. Oui, comme on a dit, Ernest Mungu, naza vraiment ndoya papa Botanga, Ernest Mungu, ministère nangazali évangélique, donc naza évangéliste. Yango de ministère nanga. Ok. Dernièrement, Toto, il y a un homme de Dieu, le prophète Mungu. Je ne sais pas, vous avez un déco, nous avons un combo kaka. Vous avez un combo. Combo kaka, le prophète Mungu, il y a Dieu donné Mungu. Dieu donné Mungu. Oui, là qui na plaza, un baki bisu. Ezaka combo est considéré, mais ce qui est sûr, je crois que ça va te yambo kamoko na kanisi. C'est mon grand frère tout sur la carte. Donc ça ka considère c'est combo. OK. Papa Dieu donné Mungu, to pe siombo te belé na église nyoso miel, bana nyoso miel. Zamba pambola bino na bosente le prophète Samuel Vangu et représentant l'église ya miel awa na kati ya Kinshasa na plaza na 16e euro na zamba pambola bino. OK, merci beaucoup. L'homme de Dieu n'a compris que le bio évangéliste de Nipo. Parce que les gens qui m'ont dit dans l'évangéliste, parce que les gens prophète, archibishop, archipape, monsieur le combat père. N'habitez parmi les 5 ministères. Est-ce que le ministère pas père Ezalara? Père, Saint-Père. Toi, on a 5 ministères. Lui, parmi les 5 ministères. Il y a parmi les 5 ministères. Les 5 ministères, père, exact. Nathalie Sakrabato Nanzele à Loboko. Moni 5 ministères. Ministère oyo akei musika kabwena baninga yende ministère apostolique to bengi apôtre. Apôtre s'éloignaka pour la koyeba ko planter. Et ce qui a planté, il faut pasteur à landa pour la ko paître ba brebis. Parce que ba brebis wana bazalo ko la musicité. Il faut les ba mataka ba fungwa maka. Il faut ce ko évangéliste. Musapi wa leki misapi nyo so évangéliste. Pour dire que l'évangéliste c'est à côté kati na kati na pia ba pagano à lukaka par-ci par-là pour qu'on y a autour de ça quatre églises dans Zambie. Maintenant le projet à na bandoki à na bandumba na batunios babon le mitema na bango. Mais qu'on a révélation, il y a bandoki on a pour la délivrance, il faut prophète. Prophète et évangéliste. Prophète envoyé à celui qui n'était pas dans Zambie pour nous faire sa révélation de dans Zambie. Et après prophète tout ça na docteur. Docteur ailleurs pour nous comprendre sa doctrine. Au moins nous savons qui est né doctorat. Pour y aller et d'accord pour nous soukola matoi. Dans un ministère doctorat. Donc sur les 5 ministères on Zambie a fait Sibiso. Alors ba fonction mon sous autour de là ba évêque. Évêque ezali papa o abimisi ba église ebele. Yende ba consacrer le rôle à évêque. Nous tout le monde a évêque Mukuna ou évêque Kalala. Basa ba boti o ba bimisi basali ebele na kati na communauté. Et à part bango tout na bishop. Bishop est ancien. Bishop c'est l'ancien. Donc moi tant ba comme que ancien. Nous moni papa na biso Coutinho pour y aller par exemple dans les anciens des anciens comme archibishop. Pour dire de l'ancien des anciens, archibishop. Donc, dans le sens où ça n'a rien à voir, pasteur, mutu a na limite na ye. Vous comprenez? Mutu a na limite na ye, mutu a na grâce na ye. Chaque ministère, ça a des caractéristiques nango. Alors, au ministère où Zamba Bengeli yote, vous avez des caractéristiques de mon côté. Alors, on commet un trouble de confusion. Le fait que vous avez dans le ministère et puis au bungi peut appel na yo. Parce que chaque ministère a des caractéristiques. C'est vraiment important. Mais nous avons évangéliste, nous avons comme un docteur ou un fan de ça. Beaucoup na kati ya musala nzambe. Bon, ce n'est pas un évangéliste qui parle. Et dans Mutumo Konzamba ko doté ba ministère mi balé mi satumine. Ngai ministère onzamba benganga na yango za la ministère évangélique. Mais na parcours ya bapel nanga nzamba tel sanga ndoto moko na bande ko tambola na memi 5 maki mitano. Ya moko panzani tskali 4.
nazokende mosusu epanzikali misato eleki mongongo ya nkolo koloba na nga ete misato oyo tikali nango batela yango malamu nasutuki bato balobaki non ezali ministère faut faire attention nga nakoma balivre nakoma 3 livres comment prier d'une façon biblique pour obtenir des résultats nakoma un livre sur la croissance chrétienne nakoma un livre sur la vraie repentance alors bisike ebele nakendaka ebele babengaka ngai docteur, mais je ne suis pas docteur. Ça peut être une grâce. Mais le ministère de lui évangélique. Je suis un évangéliste. Il y a un côté, il y a une radio, une télévision, il y a partout. Si il y a une église, il y a un résultat, il y a un ministère évangélique. Merci, il y a un résultat, il y a un ministère évangélique. Bon, et là, quand on a pasteur Moussoubazo Longa, Azaki prophète, il y a commis Saint-Père. Ils ont évangéliste, il y a commis prophète, il y a commis Saint-Père. Saint-Père, mon sang tout tata, n'a habité. On peut avoir. Par rapport à ça. On peut avoir tous les titres qu'on veut, mais le ministère ne peut jamais changer dans la vie de la personne. Ndenganaza évangéliste, même na ba fiche na nina ba komara évangéliste. Évangéliste, ça ne change rien. Ça ne change rien. Ba titre nyoso na e ba kisake loko mo côté na loto monza ba pesibiso. Et ça peut-être mokili, peut-être pour la comitombola, peut-être pour le lendo, je ne sais pas moi. Donc il y a que les 5 ministères on zamba pesibiso et mutamusé ayeba et le tomo ni zamba tekatnaye pour chaque loto mo et dans le lengi ya kusana ngomisala. Merci beaucoup. Je crois que la question sur la tournayo mais naza un peu moins flatté na 3 livres oyo lobi que 3 livres oyo komi wana naza bina flatté nango mais livre liboso bi parler sur nini. Sur la prière. Sur la prière et pour parler sur la prière. Comment prier d'une façon biblique pour obtenir des résultats. On est à la croissance chrétienne. La croissance chrétienne, on a mis ça tout. La vraie repentance. On déplace dans quoi moi. Pourquoi comment la vraie repentance? La vraie repentance parce que dans l'église n'a remarqué Marambobele. Les gens croient que ceux qui m'ont assalé mabé a sengi pardon zambalimbisi mabé sili conséquences spéciales. Il n'a remarqué que eloko wana quand on tanga ba épître ya Paul na ko mon eloko interpeller que conscience nanga. D'abord, toi na makomi le bien biso na 1 Jean chapitre 1 verset 9. Ceux qui ont reconnaître mabunga na yo au pesinga yango na pas juste un peu fidèle pour na kolimbiso. Hébreu chapitre 8, verset 12. Le code na kolimbisa masumu na yo na kobosa na yango na ko se souvenir na ko société. Alors il y a plusieurs chrétiens bami péché na 4 na ba verset oyo. Soka sali masumu nzambe le baga so la péché masumu na ngai o va juste faire de kolimbisa nga. Or il y a une condition ndé apôtre Paul a éclairci biso na Acte chapitre 3 verset 19. Acte chapitre 3 verset 19. Alors repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Or, la vraie repentance est manifestée dans le facteur misato. Facteur liboso, la reconnaissance. Il faut reconnaître ma benaye, à reconnaître ma bunga naye. Tant à reconnaître yango. Deuxième attitude de goya, inquiétude. Sama. Pas regret Yamasumu. Et la troisième chose, c'est la décision. Donc, pour se repentir, il faut reconnaître ayoka passe na péché sale si ma décision ya kosenga bolimbisi. Ndozo mona tokozwa exemple moko clair na histoire ya enfant prodige na Luc chapitre 15 à partir de 11 verset. Au moment que na verset 17 Bible ami vandi saki kat na ye étant rentré en lui-même. Armi côté je dois reconnaître que ça n'est pas papa bazabo été. Mais ngana comme na niveau haut. Pourquoi na comme niveau haut? Abi j'ai retourné chez mon père. Ensuite décision. Je dois reconnaître et ça n'est pas si ma décision. C'est ça la repentance où nous avons à effacer pour aussi bien conséquences.
nde sika oyo bapesi biso 4 conditions pour une prière soit exaucée. Na 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. 1 Chroniques 7 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvais regrets, s'il se détourne, si, quand on parle de si, on voit la condition. Repentez-vous et convertissez-vous. Il y a des choses et conjonction, ils ont unir bilo comme il y a la repentance, il y a la conversion. Mais dans quatre églises, tout le monde a conversion. Bah tu na repentance. Bah comment la conversion. Or la repentance, la conversion, le péché ne pouvait pas être effacé. Donc c'est ça, il y a un autre qui thème la livre la vraie repentance. Obi repentance elo mususu conversion pese elo mususu na li le to fan ya nano na bi ke to revenir na yo na li le to fan na livre. Pourquoi? Parce que bilo mo bi ke chercher d'abord le royaume de sa justice mususu elo ko la matabisi mais ba comment mingi ba reste ba bilo ozolo ba on l'église était à marate lamna na zo flatter était à marate mais ka pe ko sunga biso ko aider biso par rapport à repentance pe na conversion. D'abord lorsqu'on parle de la repentance Banya lobela au juste nini. Lorsque la conversion va lobela nini. Mais quand on parle de la repentance, c'est le regret du fait d'avoir commis un péché, de demander pardon. C'est ça la repentance. Mais la conversion pousse la personne qui a demandé pardon de ne plus revenir dans ce péché. Na se convertir, na bongoli mutema nanga. Pour na sala susu likambo yote parce qu'il y a des gens oyo ke ayebi ke loko eza mabe asali asengi pardon panzambe mais l'autre doit aussi la susu asengi pardon panzambe. Mais quand on parle de la conversion pour dire que tu te détournes ou se détourner na mabe pour ne plus le faire, on est allé sur 1 Chroniques 7:14 s'il se détourne de ses mauvaises voies, on se détourner au péché mukongo de ne plus agir. Vous comprenez? Aux autres bonanzela au monde libanga obeti pourquoi na monde libanga pourquoi libaku au dévier yango c'est la repentance no longo liango te tango so lobby au beta so libaku c'est la repentance mais ce conversion ko longo na ko boaka pour beta so libaku te okende libela nde biloko oyo evandi pe ebatami na kati na église c'est vraiment important. Papa Ernest biloko zo loboyo boyo il y a dans la Bible, il y a des mots. Mais la Bible peut s'y mettre sur sujet. Lui, nous sommes tournés à un développement. La Bible peut s'y mettre sur sujet. Saint-Esprit a un développement. Parce que nous sommes tournés au sujet, au sujet, mais au côté de développement. Vous savez, il y a un problème belé dans ma interprétation. Toi, il y a deux langages dans la Bible. Langage moto benyango exigèse. Exigèse est les paroles écrites. Donc si mon parole écrite, langage moto bata mito bengi herméneutique. Herméneutique c'est l'interprétation, il y a langage écrit. Nous peut sur exemple moko. D'abord côté un cas militaire moko. Alors basi ba soda ba comment kolande langa na ndenge moko kuna boye ba changer mon belle. Alors mbali moko balinga ba dénigrer parce que balinga était makama côté. Il y avait un commandant dans Pambolaye parce que nous pas bien na musana yi. Ya ndoko mela masanga na batu. Anazo le kabinga di Ernest yakawa. Botala ka commandant militaire mokonde. Yakavanda wana na vandi. Albo pe sai bière mo mela. Pardon papa na mela masanga te omoni. Yeza mona muketi. C'est Bible te. Na Bible liboso na yo amipesi ba 20h. Albo elanga Bible. Ba ili Bible afungoli. 1 Timothée chapitre 5 verset 23. Un peu divers. Botanga. Na o etali kotungisa ma ya estoma komela kaka maya pamba te melana moi vino muke pour dire que na moi masanga muke. C'était exigèse. Mais herméneutiquement parlant, c'était un langage caché. N'importe au monde tant que un verset biblique, il faut que d'abord nani akomiango. Pourquoi komelango to akomeli banani? Ce que zo ce que contexte wana commission na tango na biso ndi oyeba langage ensemble.
papa limbisa ngai oyo ezali lettre nde Timothée bakomelaki pa Paul. Paul nakomelaki Timothée. Parce que tant que Paul a été Timothée, Timothée, a tiré Timothée, église, il y a qui constate de nos côtés. Ce qu'on a un message que l'église Timothée a Zokamba, moi des autres côtés de l'église, on a sali les lettres. Et l'ingoloba, na o etaliba des autres de l'église, qu'on a la légèreté. Il faut tenir peu rigueur. Ce qu'on a kotungi samana église, n'est bâti maladie estomac. Légèreté n'est bâti maille, rigueur n'est bâti vin. Il faut la peine à moi rigueur. Vous avez la peine moi vin. C'est rien à voir par rapport à Yakomela. C'est le bon malembe. Les lopes, il faut éclaircir sur ma cambo. Apôtre Paul a ébissé Timothée, na oyo etali ba désordre na kat na église, kozalaka na légèreté té. De maille. Ne maille. Et sengeli pe otenaka rigueur. De un peu de vin, un peu de rigueur. C'était ça le langage caché. Il y a un message voilà. Vous comprenez? Baboma Jésus-Christ n'a qu'à ignorance. Baboma Jésus n'a qu'à makamboy. Pourtant, les pharisiens bazoka makamboy sur zoloba. Yesu lobele ki bango la kisi bango temple. Abi temple bozo mona o boko kwa isango. Et na 3 jours ngana tongi yango. Bango bakei batali malamoko ndako etongama na bakoko na bango o basala bambula batomboki oza ko négliger bakoko na biso. Passe nini bamone pona batonga ndako oyo. Mais muto de l'olendo bakangiye bakoseli on belé. Or Jésus-Christ ne parlait pas de ce temple qu'il regardait, mais il parlait de son propre corps. Son propre corps. Yangonde Paul a expliqué clairement dans 1 Corinthiens 6:19. Abi, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous n'appartenez pas à vous-même. Donc Jésus-Christ disait de son propre corps, boko betanga, boko zoksanga, boko bomanga, le 3e jour, nga ina koseko. Donc c'était ça le langage. Merci beaucoup. L'ambassade de Nabiso na Katia, pardon le monde entier. Namoni mon fils que j'aime beaucoup, na combat prophète Fabrice Bilele na Katia Dallas, Nzamba Pambolayo, mon angana na makasi. Namoni pasteur Gédéon Poba, ba na Nzamba Pambola. Vraiment bino ici Kozali, Claudia Panzou na France, ainsi que Dieu merci na France, na Bossanté, mon pasteur, donc né de na portugais, mon pasteur, donc serve. Na kombo ya Christine na Portugal Nzambe amona pe ya pambolo na musala makaso zo sala ainsi que na Sandra Djangi et mon pasteur na kombo ya Trésongo Mafaya bana nyoso ya Nouvelle Alliance. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Pourquoi il y en a batubeli bazo sambela mais lisumu wana ta sambeli ndenge nini akotika yango te kana olobi wana à salir répatance, à suivre la décision de conversion. Mais eloko moko ils ont changé. Et de plus à loin encore, comme on dit non, Paul a sambelaki, balongolae, kunkime, nkolabi que ma grâce me suffit. Alors, nous sommes qui marane eloko wana, non, peut-être ça des fois mutu, ndé on fait kakane eloko wana. Et par rapport à ça, on a biso, ming batu poto, au moins nous sommes mais makambo vraiment azotikate moi boîte de nuit azotikate mais na revenir pe na yo tango yo si ça makambo et puis na tourner la question mongonde na asi ko choquer yo na été so au répondre na pourquoi muta obungola azosambela nzambe azako prophétiser azolo baba parler la langue azo matama ngenge luzizi la bazamba nyo so yebi ti na matadi ya ko matana na nini na montagne ba ben opika mbia azo mata mais eloko moko zo changer ezate. Ndenge lobi autour de la question, oyebi ki choquenga et choquenga tenga pena ça. Bon, nazongi na question na yo. Pourquoi batu baso sambela mais makambo zo changer te? To masumu zo tika mate. Le problème c'est quoi? Jésus-Christ a enseigné biso sur la délivrance dans Luc chapitre 11 verset 24. Lobi esprit moko soka bimi na nzoto ya moto akenda musika te. Atambolaka pembeni azoluka vidi ne kotika la po akota. Mais ce que mon vide à côté souillé mon côté. À côté, na 7 autres démons plus méchants. Et la Bible confirme que la situation est s'aggraver davantage. Le lot, les chrétiens, biso basal nanzambe, toyeli bato, rien que la délivrance. Vous comprenez? Mais toyeli bato affirmissement ou combattre la délivrance. Na ba hôpitaux, ceux qui ont à côté hôpital,
azwi traitement après traitement azoleka na période oyo tobengaka convalescence bakopesa ye bakisi moko boye oyo kosalaka ye banticorps na ye ezongela makasi nango. Alors biso na église il faut tozala mpe après délivrance période oyo tobengaka maintenance pour moto maintenir délivrance. Il faut kopesa ba chaîne de prière azanga na bakiliti te pour maloba wana ngone kopesa ye force ya réussir. Vous comprenez? Alors, il y a des péchés, ce que nous appelons le péché chéri. Les péchés chéris sont aussi des péchés qui sont manifestés à travers l'esprit. Alors, ce ne sont pas des péchés au quotidien par une simple prédication, un simple conseil. Vous comprenez? Ils en ont un exemple typique. Il y a quand nous traité sur quoi. Moi, il y a 9 ans. Papa na yelibiso azo manifester makambo ya bakoko ya bakulu caractère moko difficile, impolitesse moko grave. Parce que moi na ndengo wana soko péché conseil ayoka te. Soko prier ka pone ya prière et simba te pour aza posséder na esprit ya mukolo kati na ye. Pour moi on a changé, faut ko benga na esprit o batie kati na ye. Ko racheter esprit na ye et vanda. Ne moi na comprendre makambo. Celui qui est envoûté ne peut pas comprendre les choses. Vous comprenez? Et la Bible déclare, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nayamba sœur Mourabsanga pasteur Sungangai, nana posana tika kindumba. Mais ba décision nyos na zozo na zoko tika kindumba te. Nazo ko se retrouver ka faible devant les balles nyos bazo lukanga. Bona mo sa zo lela. Donc conscience so la qui c'est que non il a vu na autre mais décision ko longo na kat na vi na zoko kate. Pourquoi? Oya ye lisumu. Et à ce que les sommes la voie normalité et comme il possède esprit 4-4 naïe. Vous comprenez? Il y a des éducations où il mutu azul nanda kunaïe mais tu as coûté na baninga force éducation ya baninga dominer force éducation ya parents alandi bizaleli ya baninga donc milliers peut et détruire ça comme makambo belé mais pour na zonga na mukuse mbala moko na question na yo na so ka boy ezana masumu auto salaka et où tu n'as pas influence à bateau et où il y a facilité. Je peux na somme auto salaka et où tu as ignorance et le où il y a quitté bâti aux connaissances et qu'il y a facilité. Et je peux na somme où il y a une possession à esprit et qu'il y a facilité. À tout bon délit, vous sentez que l'eau qu'on a tout dit kokaka et c'est un fou mutuelle qu'on a délivrance pour esprit où ils ont même mutu na quatre na misala on a équité ne mutu pour délivrance pour conscience. Merci beaucoup. Je crois que malembe, mais presque vers la fin. Et là, il y a des vrais, il y a aussi des faux. Maintenant, où l'église, l'église au marché, dans la spiritualité, moi, on parler l'église en général, selon l'homme de Dieu. Oui, l'église en général, tout comme vers le temps de la fin. Où Satan a multiplié la stratégie pour détruire l'église. Pour Satan, il y a déjà sort. À comment on a que sort, il y a mon côté. Alors pour combattre Nzambe, pour combattre Nzambe, pour azalaki na Nzambe longo, Nzamba kiti si. Dans Apocalypse chapitre 12 verset 7, il y eut guerre dans le ciel, Lucifer et ses anges combatturent. Il n'était pas le plus fort, l'Éternel a précipité ici sur la terre. Donc le roi là bengani na lola, bakasa combattre na lola les sociétés. Alors la seule chose pour combattre Nzambe, il faut attaquer banana Nzambe. Le roi là yebi que punition ba pesa qui et comme il y a vers la fin. Abani ko attaquer sur Nzambe pour ayeba ko dépeupler kanaye afin que akende na lifelo na bato ya Nzambe. Les soucis à Satan yango wana a multiplier ba stratégie na ye et pour multiplier ba stratégie na ye il faut détruire l'église et pour détruire l'église la première chose il faut alongola unité. Parce que Satan est force à unité parce que Nzambe yemo bangaka unité. Ce que Nzambe ba esika mi balé to misatu basangani na kombo na nga nazakati na bango soki mibale ba yokani ko sernger lokomoko na ko serla ba moni force et unité siko nzamba bangi unité wa na Genèse chapitre 11 verset 6 tango libota nzamba basangani batonga tour de Babel babandi ko kende yoka langage nzambe bato
ceux qui basangani na bomoko eloko moko te kotelemela bango ceux qui bazwi décision ya agir to panza bango ba compliquer langue ya bato bakabwane les satabia poto kabwana to kabola bato bakomi panza mbete poto panza unité na bango ndemoni diable côté na quatre église le confusion totale na quatre église entre ba pasteur bitumba ko swanda ko bunda entre ba pasteur oui la bandimi na badimi doctrine et kabuli ba pasteur koto yo moi si pantalon à côté koto yo moi si ça qui tambala à côté confusion on est koto pe moi ça théâtre koto moi ça théâtre koto nyonso wana eza force au pays diable profiter pour diviser église et lelo ozomona tant que okola to yebeke whisky et pas mikolo moi faire un whisky mais lelo whisky comme plus ban souka et panzani na ba chassa mikie pour dire que Satan a facilité bateau ba yamba Jésus-Christ mais lelo ba évangélisation na ezala ressuscité. Je peux vous dire une chose, ba papa biso ba kizamina ke bila ba sonika futa ba sala ba croisade na ba stade lelo soki ba sali je ne crois pas que ba stade la plein wana parce que mitema ya bato déjà ici et baby Satan sans dire si mitema ya bato confusion comme totale. Bible zoloba basali na nzambe baza ba sentinelle o bazo veiller likolo ba âme na nzambe. Bible yebi yango na Hébreu chapitre 13 verset 17. Mais Satan la kisi ke basali na nzambe baza bandumba miyibi. Tina ba na nzambe bakomi kofinga basali na nzambe kotongo critiquer. Et lelo Bible zoloba na biso ke oya koloba mabe ya mosali na nzambe azotia nzambe mosapi na miso. Mais lelo mabe ya basali na nzambe comme une chose moins facile. Mais chose moins facile parce que naza ko accuser bino ba pasteur te mais na olo ba makambo izo ba effet moko normal tout le monde bazo mona ngo ba pasteur ba komi ba to komela masanga ba pasteur ba komi kokota na ba boîte ba pasteur lelo ba komi kokota la ba même pe ba musique profane nazo kota un musicien moko bo profane abi oui ngana na yoka musique na ye ngana comme pasteur ba fan club wana c'est sont des pasteurs o bazo sala ngo ole ke mukili vers ba pasteur ma pasteur donc vers mukili ngo mon lelo tika ba to mukili ba finga no ba pasteur. Vous savez, il y a 3 sortes de pasteurs. Il y a un pasteur ou amitié pasteur. Parce que Ayebe Kotanga Bible, Bayebelaki Mokambi Moko Boye a changé milieu à s'autoproclamer pasteur. Il y a des pasteurs au bâti écouté parce qu'à tangi théologie, parce qu'à respect. Par circonstance. Par circonstance, bâti pasteur. Mais il y a des pasteurs au Nzambende Atindi, Nenge Alobaki na Jérémie. Avant au côté na libouement na yo na yebaki pour dire na zwaki yo na côté libouement na yo na consacré na quatre na libumu si ozobota na yebiki obima musakoli. Alors catégorie ba pasteur wana nde sengeli molimo santo asosolisa bato tokozwa bango wapi tokomonela bango wapi. Ce sont des hommes de Dieu qui existent et j'avais toujours dit il y a des pasteurs qui existent qui marchent avec la crainte mais les Canadiens ni internet mais bazo servir nous amène na crainte bazo bon de la carte na basa par-ci par-là nous avons bazo réservé bango. Il y a des hommes de Dieu qui existent et tout ce que nous voyons ici il y a des hommes de Dieu qui étaient des vrais serviteurs de Dieu à cause de circonstances ne ba abandonner foi ba kota na bikota kota et deux catégories à basal na nzambe ne na koloba na yo lokola Judas Iscariote na Pierre bataki ba disciple ya nzambe otokobenga bango basali na nzambe o Yesu aponi ba apôtre parmi les 12 atamboli na bango parce que miracle par circonstance oyo ateki Jésus-Christ esprit ko revenir na droit chemin ala quitter jusqu'à ce que accueilli komi boma et moko pe awangani Jésus-Christ mais molimo nzambe sali kat na ye pour à revenir. Et parmi tous ces pasteurs, il y a de cela au Bazali Basali ensemble, Bakoki peut revenir pour t'ensemble attendre na bango. Mais belé baboy ko se revenir. Baboy ko revenir et pas ensemble. De moni ba danger. Mais moi nzamba solo akokota na bosindi ya jugement basali nzamba te parce qu'on sait jamais. Na lobaka na bandeko on te yaka que soki moi na moka keina balabala yibi. Balandi moyibi babeti babambie mabanga et si kakei rien n'empêche que molimo santé touché à se repentir na acte posaki à se repentir nzamba olimbisa ye pe a meme sur le bébé na boka mama mais lobi na tongo soka zongi na quartier wana ba obenge moyibi mais nzamba zo moni moyibi te
Pour dire qu'il y a des hommes de Dieu qui vont commettre erreur, ils peuvent revenir et pas en Zambé. Mais bateau les besoins ne pas en Zambé pour le jugement de celle en Zambé, bateau tel gars n'a pas acte. Mais ba acte on a pour ça qui déjà ça qui repentance sincère en Zambé ça yamba qui. Bosso ça on et aussi la télé le asali donc ça dit et le mot ça dit donc ça dit donc les opportunités comme le on a yé comme yé ngana grand ngana sala boy na boy babiloko wana. Mais on peut facilement se retirer de la personne au moins comme libaku pour nayo. Alors se retirer n'est pas injurier. Se retirer, c'est permis. Ce que tu as Abraham, n'a nevé n'a propre l'autre, bah c'est séparé. Mais bah c'est là qui binémité. C'est parce que Abraham a remarqué qu'il y a un parcours na bango. Bah ça y est, bango na si bazo soana, bazo bunda. Avec non pour ne pas avoir de problèmes, ceux qui ont gauche, ils ont la droite. Ceux qui ont droite, ils ont la gauche. Bah kabouana qui mena quatre na kabouana bango. Abraham n'a pas révélation que si quand neve na zali bazo bomambo kawana asala kinini abonde la ki pona neve na ye c'est ce que nous manquons aujourd'hui nous sommes de Dieu au moni mosali mona mabe peut-être ou approcher ou yete boni ko critiquer ko finga yo ko bimabanga ce n'est pas du sérieux. Il y a une formule biblique Matthieu chapitre 18 verset 15 à 17 Christ le dit au moni ne kono na mabe s'approcher kende vers ye solo na ye ce qui a bongo le motemo gagner ce qui a boy Luka mibale misato bakolo ya foi baswa na ye soka boy meme na kati na église et soka boy église se retirer na ye et lelo eza makambo yo biso to sotomoni d'ailleurs eza boy toza contrôler peut surveiller Ernest wana tambola ndenge photo lokisa ye photo tiele ba point donc bato bakomo kengela ko luka ba luka bolamu basala nzambe te ba luka ndé mabe ya basala na nzambe ndeki moté mabe o ekoti même na mboka na mokili par-ci par-là oko kabela mutu ayebo $20 ayebo $10 mais mukolo ka na eloko te yebika ko senga wana ndé akei na sengeka $10 tanenga lobelinga mais mukolo pesa ka $20 okeno beta lisolo te pourquoi. Donc, mutu nature ya mutu ezakanda ki mutu ya mabe. Donc, mutu komaki la vraie repentance. Merci beaucoup Sili vraiment lelo na ebi ki butike na posa ya papa Ernest na linga mutu makasi na lingaka vraiment makasi vraiment na linga makasi merci ma obalandi biso pona mukola lelo nazana vrai ou faux kaka yo répondre nokanga o répondre kanga. Est-ce que vous croyez que on a pas côté de l'église, c'est vrai ou faux? On a soutenu dans la jugement. Tu n'as pas de jugement. Papa Ernest. On a ils na jugement. On a tout une question là. Est-ce que aux on dit makema qui on est côté na carte de l'église, je makiona parce que makiona et ça ce sont des hommes de Dieu ba o lobayango. Est-ce que aux on dit makema qui on est côté na carte de l'église? Oui. OK. Pasteur divorcé, moi c'est dans la coufité, à quoi que c'est remarié? Ça dépend de la cause de divorce. Bon, moi tu revenir dans moi. Yasuka. Au cours de la surnaturel. Oui. Mbi Sabini, dans autre moto. Non. Tongabini, dans autre moto. Non. OK. Merci. Tout ce qui a pour l'élo, je crois, deuxième émission, tu reparler. Na deuxième livre, je crois na premier livre sur la prière. Donc on a eu penato au mikapo ko fungolango et au sala alors bato baza ba a besoin ba livre quelles sont les démarches ba ko sala pour rejoindre. Démarche moko o ezali important ozoka numéro nanga ko benga puis c'est tout. OK. C'est plus 243 89 75 15 851 plus 243 89 75 15 851. Activité ni toza nango tozo bongisa pour chaque année yo za mtaba événement na habité événement ni bongisa biso pour la 2021. Na niveau église awa le 23 toi qui na rencontre ba maman na ba sœur ba en général les 30 oyo toza na rencontre ba papa na ba frère mibali en général les 30 à partir à 8h et na mois de juillet toi na croisade moko ya munene oyo nzamba zolinga bongisa na nzela na biso oyo zoluka ezwa 4 ko ya commune ya Kintambo.
église ici kezali et puis bato bako contacter wapi au Facebook nzela ya YouTube peut-être aux appels na réseaux sociaux bandeko bakozwanga kaka na YouTube na chaîne ya biso ya YouTube Béni Dédié TV. Béni Dédié TV, le programme nyonso eleka na Béni Dédié TV, ba kit na biso eleka en direct na Béni Dédié TV, même ba dévotion matinale chaque jour de 5h45 à 6h45, c'est toujours na YouTube Béni Dédié TV. Na Facebook bandeko bakozwanga na évangéliste Ernest Mungu. Évangéliste Ernest Mungu. Ngai moko na plus de 143 89 75 15 851 na WhatsApp nous allons 24 heures sur 24 heures. Le programme nous bolingi bozona buzindo délivrance ya musika ya sur place ya pembeni partout ce que bobengi molimo santonde à orienta kabiso. Merci. Je crois que comme Nasuka par rapport à l'émission Lelo, on a dit que la question est belé, comme là sur la question, papa Ernest Azay, tu regardes la question na bino, tu retournes yenda ko yano la biso na yango. Je crois que c'est peli mingi, gars il on a sepé na makasi par rapport à sagesse à zanango, et puis par rapport à livre à commis, et il y a ça tout le possible, il y a pénazwa tous les 3 livres, tout le monde a connaissance. C'est très très important. À part la Bible, il y a aussi d'autres inspirations. La Bible dit que dans le temps, l'Éternel dit à augmenter l'intelligence à bateau. Et lorsque tu as papa Ernest, c'est un don pour notre Congo. Et vous avez malheur makasi. Vous avez répétage, mais le lot. N'habite dans fungoli en côté. N'habite pas chapitre des ébélés pour le belango makasi pour battre fuba bika. Sur la répétance. Les lois le social 21 jours, après 21 fois. Mais rien ne change. Toujours y batté. Tout sur la magamboana. Ok, merci beaucoup. Nzamba pambola biso na nyonso bazola na biso na téléphone na bino, ba TV na bino. Nzambe vraiment apambola bino. Bo s'abonner massivement à la chaîne Oyo. Tu vas revenir encore chez l'homme de Dieu. Tu vas parler maintenant sur la prière. La vraie prière pour nous causer un résultat selon la Bible. L'homme de Dieu lobby. Bah tu me souviens ça mais là va parler là nous toyoka na mange ngi na tokanga mutema. Tokanga mutema. Boso la ni mange ngi na parler langue. Oh. Oui batezo ba nini tokanga mutema po yo kulukanza me ndenge na yo. Et tokotuna ba question za pe mo ebele est-ce que pour mutu azo rester forme ataka mangenge faut que mekabo. Tokotuna epé et bah résultat tokotuna ba question pour aya no la biso. Oza problème ya kobota, un problème ya ba kanyo soza na ko compliqué yo. L'homme na ngala pesa na pesa comme mo ya habiter. Moto lo ba cause za difficile. So na nzambe na aussi ça. Yo habiter maintenant la pesa kombo wana. Pour na mona ba image. Merci beaucoup, à la prochaine numéro. Bye et ciao.